Nazo regretté parce que Congolais nanga lobby bandimi que élection que zalate. Mais ne mwanda se ma lobango kala. Que élection c'est le temps perdu bon que tante. Ne mwanda se ma lobango na ba dépliant na ya bimsaka na journal congolais to bimsango banda kala que élection que zalate. Biso to yebi baba ke sa tout ba yebi que élection que zalate ngote. Biso za ko kamote que nanga ye biso to yebi da ba manigance wana tout ça bazo sala tout ça nyos ba sala nkaka loba bien kaka ne mwanda se ma loba été élection c'est difficile to que na ba élection comme ça sans identification sans recensement et sans fichier électoral crédible. Donc c'était c'est-à-dire chaque chose a son temps. Ndenge balobaga. Ne monantse mi alors c'est la temps naie parce que vous voyez que azan a parti politique, tous en a parti politique et puis tous en a BDK Bundudia Congo. Ils ont une grande responsabilité, donc il fallait à tout pour que à soir ma Cambonien soit bien tout ça pour que à prendre des positions moka force bon si ma banosala ma mais il est très conscient à Yebi que le pays est occupé. Même dès la première année, il y a Hippolyte Kanambe na pouvoir, ne moinanté maïebe déjà que le pays est occupé. Mais que voulez-vous? Il fallait s'organiser pour que bon, les lots reprendre des positions où il y a les lots. Donc, on n'a pas peur. Et mon ancien vous l'a dit qu'il est temps, le 7 août, nous sommes à la Simanaye. Parce que c'est un visionnaire, il y a quelque chose qui travaille, il y a des mondes invisibles qui travaillent, il y a des mondes visibles qui travaillent, et il vous dit ce qu'il vous faut pour Congolais avoir conscience à tellement pour tous les religieux, tous les politiciens, donc nous sommes pour pas nous sommes ensemble, parce que tout le monde a libéré que les grands prêtres. Opposants congolais, très bien que le pays est occupé. Moutamutu Tshisekedi aloba yango bien, aloba na bisengimana que celui qui vous envoie là, c'est un Rwandais. Il va bientôt rentrer chez lui. Donc militant UDPS dit que le pays est occupé. Mais peut-être désorienté na leader politique na bango tout ça essayer un peu de calmer bango parce que bon il y a des accords tout ça qu'on doit respecter. Nous attendons que Kabila respecte les accords tout ça. Mais population vraiment botika makambu wana o ngana za mutu ya MLC, ngana za mutu ya IDPS, ngana za mutu ya BDM, mais les 7 c'est pour les vrais Congolais, les Congolais d'origine. Auto libéré mboka na biso to vanda na kimia soki bake to vandi kitoko dialogue to tongi mboka na biso auto zo bunda na Kabila to zo bunda da ba impérialiste na monde mobimba Congo wana RDC oyebi yango eza ba solo kuja ko bomba te to bunda na monde mobimba ba petit wana ba imposteur eza ba télécom ba zo téléguider bango mais to zo bunda na communauté internationale donc Congolais photo za la bomoko soki to yebi yango lelo que ne mwanda sembo zo pese raison lelo que asa tribaliste te asa vraiment un national. Donc, alingi vraiment Congolais azala bien. Voilà où le 7 août, bozanga te bandeko na ngai bandeko na biso na diaspora bobenga bandeko na bino biso to sala yango déjà tozo sala yango to ye Hollande talaka. Je crois que ne monantie mazara clair na makamuna ya lobaka a dénoncera opposition ya Congo. Bah tebele ba comprendre raté que na Congo nous avons des Congolais qui ont choisi de trahir leur pays. Il y a des Congolais qui travaillent pour les comptes des Occidentaux. Et puis, ils ont travaillé dans l'agenda. Il y a des Européens, il y a des Belges, il y a des Français, il y a des Américains, il y a des Anglais. Il y a des Congolais comme cela. Donc, très bien que Nemonantem, c'est un vrai nationaliste. Tout ce qu'il veut pour les Bakongo, il le veut aussi pour toutes les tribus du Congo. Mbote na bino nyonso bana ya Congo baebo mesani kolanda ngai tango nyonso na www.masoloyasika.com
lelo nazali ngai moko te nayembeli bino bambuta na biso bauti Belgique mpona baye na kati na Hollande nakutani na bango na kati ya par hasard kaka boye nakutani na bango na kati ya magasin SGA super gros alimentaire chez Astrid Malila na associé avec Mayombo de base na kati na Rotterdam na métro Masraven nakutani na bango awa on bino nakoki kotika bango te po c'est vrai tozolobela likambo oyo vraiment etali le 7 août 2017 tosolola tobeta sete tobeta poke tofongola yango moni na bapesinga opportunité ya mokona lelo ya kosolola na bango. J'espère mingi boyebi bango mais lokolo ezambala liboso baleka na kati na masolo ya sika bako se présenter bango moko Yenge Mbuta Yenge Yaya Yenge Mbuta Yenge Yaya ekoza malamu lokolo ezali mbala liboso na kati ya masolo na ngai bo se présenter Mbuta ozanani kombo na yo eza nani? Oui, donc ngai naza Mbuta Ndombe. Je suis le coordonnateur et porte-parole du BDM en Europe et en Amérique. Donc voilà. Ok, Mbuta. Nga eza Mbuta Ndombasi, donc naza na kati ya coordination ya bundu ya mayala ndenge boyebi BDM na kati ya Europe ndenge Mbuta lobby, donc naza chargé secrétaire chargé à information. Ok, tout ça Mbuta Ndombe na Mbuta na bosadi Ndombasi. Na Mbuta Ndombasi. Alors bango mibale batali bazali batu o baza kotala manso oza koleka na kati ya bundu ya bundu ya mayala ozali BDM. Yamboto banda na maso na biso d'abord to na santé ya BDM. Santé na yango ezali boni pe santé ya Mbuta ne mona semi ezali lolenge nini. Oui, santé à BDM est très bien. BDM se portait bien. Et puis, Nemoanansemi, bien portant. Très bien, en sécurité et tout. Et bien voilà. Mais seulement que sa femme, Yaya Lubondo, entre les mains du régime. Binomo Boyebi, na mboka na biso nenge makambo tout ça, mais aza na maboko na bango. Donc, d'ailleurs, tu as développé un awa, nakata masolo. Donc, c'est quand même un message très important. Dans les organismes internationaux pour plaider cause de Nabiso. Parce que, bon, l'infraction est individuelle, mais il y a à commettre infraction moroté. Ce qui est infraction est ali. D'ailleurs, infraction est ali, puisque le juge va décider qu'il va bien infraction est ali. Il va décider qui libérer les moyens mais puis qu'on placer en résidence. Donc voilà, infraction comme telle les athées, mais oui, il fonctionnera, va retenir quand même il y a un abisso, un air, ce qui est déplorable, mais bon, ça va toujours la démarche pour que tu obtenir libération. Voilà. Touti kolanda discours ya Nemona Semi oui na kati ya discours wana alobeli lolenge Barwande bakotela ki biso na mboka alobeli lisusu na lolenge bakangaki ye na prison alobeli lisusu na denge évasion et salamaki na prison kasi mingi Nemona Semi a beti sete na o etali arrestation ya Lubondo o ya mwasi na ye. Tout le monde a beteli yango c'était Mbuta. Est-ce que arrestation ya mwasi ya Nemona Semi et koki ko pesa ye faiblesse ite na makambazali ko sala poto mona Lumumba na ndenge bakangaki ye ezalaki po azongelaki mwasi po bakangaki mwasi na ye azongi na sima yango bakangaki ye. Alors arrestation ya Lubondo et koki ko sala ete teke ba lembisa Nemona Semi na bitumbo azui alinga mema pona Congo. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, bon, Nemona Semi, c'était Mukulu Amoyo. Aza, si quelque part, parce que si on a quelque part, ceux qui va trahir, c'est fini pour yo. Il y a un pouvoir spirituel. Pouvoir spirituel, on ne peut jamais trahir Moutanengwana. Parce que c'est un pouvoir qui vient de Dieu. Donc, trahison est au salamate parce que il y a le bon entre les mains
du régime, aza elo aoyeb sa bango te. En plus, a évité les moinanté mazawapi, a bien donc et que changer rien à force les moinanté mazanango et au changer le côté seulement que ça déplorable parce que infractions à la individuelle. Donc bazan a droit à retenir ya na prison tout ça parce que bon bazan a pas ça bon les moinanté mais non bazan a droit à noter. Donc voilà. Démarche nini oyo bundu jamayala oto bengi de BDM ezako sala po ete ana libanda ya mboka po balobi ete force ya kati na Congo ezali libanda ya mboka. Démarche nini oyo BDM ezako sala po ete bata la situation ya Lubondo na kati na Kinshasa. Bon, tozo kene na ba organisme nyonso ya ba droit de l'homme ba nini tout ça po ba warotala makambwana. Mais la situation au Congo est très complexe. Donc, makameza est belé na kati, makameza est belé. Mais tozo ça la démarche wana quand même, tozo ça lango parce que bon, tu dis que minele baza pe pour bisoter, baza pour bisopeter. Mais au moins tozo kende quand même vers bango, kotali sa bango parce que bon, bango ba se dona qui devoir wana ya ko défendre batou. Eh bien, tu reconnais vers Bango, tu plaider pour que Bako ressemble à quelque chose pour la libération à Lubondo. Donc voilà. Ok, to moni occupation biso na kati na diaspora to bundeli occupation et sali mikolo ebele na bande déjà plus de 20 ans to bundeli occupation na kati na libanda na mboka kasi soki to zongi na kati na Congo tozali kotala ete tozali komona ta mutu moko te opposant moko te azali kotala likambo o etali ba Rwandais na kati na mboka na biso. Alors to moni brusquement ne mona semi abimi alobi les pays occupés alobi mboka eza na maboko ya ba Rwandais eza dina nini pona ni alobi ngo kaka sikoyo alobaki yango kala te. Non, c'est-à-dire chaque chose a son temps ndenge balobaka ne monantemi alors c'est la temps na ye parce que vous voyez que aza na parti politique toza na parti politique et puis toza na BDK Bundudia Congo. Et ça a une grande responsabilité, donc il fallait à tout pour que à soir ma Cambonio soit bien tout ça pour que à prendre des positions moga force bon aussi mais il est très conscient à Yebi que le pays est occupé même dès la première année il y a Hippolyte Kanambe na pouvoir ne moinanse maïeba déjà que le pays est occupé mais que voulez-vous? Il fallait s'organiser pour que bon, les lots à reprendre des positions où il y a les lots. Donc voilà, mais il est très conscient, il sait que les Européens, pour les dirigeants en Afrique, tiennent des pays qui ne sont pas les leurs, président, tout ça pour que piller les pays africains. Mais très conscient, il a d'ailleurs dit dans l'une de ses émissions, tout ça, donc il est très conscient à Yebi depuis la première année à Hippolyte Kanambe na pouvoir, déjà que celui-là c'est un Rwandais, il n'est pas des nôtres. Aïbaki en très bien, et ben voilà, il devait s'organiser et tout. Voilà que les loyaux a monté au créneau pour dénoncer imposture, occupation à Congo. Et bien voilà, et ça Makambo Congolais là. Et tout ça très content, comme on a que te belé, baza vraiment baza d'accord là les monantemi. Donc c'est très bien quoi. Ton CPL vraiment makasi. Voilà. Ok, matondo mingi tomoni occupation na biso na kati na Congo et umeli ça plus de 20 ans na kati surtout landi totali be occupation mususu to par exemple kaka ya France ça là qui 5 ans. Alors oya biso umeli vraiment umeli makasi au juste to ko sala ndenge nini poto bima na occupation pe za dina nini occupation otisi ko za kaka ya kovanda. Oui, c'est-à-dire trahison et Zamakasi na Congo. Oui, bien que nos frères Katangé, ils nous ont fait croire que Hippolyte Kanambe a Zamouana Laurent Désiré Kabila, alors que ce n'est pas le cas. Hein? Donc, on va faire croire à et voilà que Hippolyte Kanambe a sali déjà presque 17 ans au pouvoir. Ce n'est que maintenant,
Mbutakiungu akumwanza eko dénoncer imposture ya Hippolyte Kanambe. Donc trahison ezali, et lorsqu'il y a trahison, les choses deviennent très compliquées et pour s'en sortir, il sera toujours difficile. Il y a une occupation et ça lit 20 ans, enfin, Tobengi 20 ans, puisque dès l'arrivée de musée Laurent Désiré Kabila, il y avait des Rwandais. Donc, ça qui semblait à tout ça, mais Missous Batikalaki, et en 2001, bon, voilà une occupation vraiment s'implantée dans le Congo. Donc, les autres, ça lit 17 ans. Donc, voilà, c'est à cause, il y a des Congolais, hein, trahir Mboka na bango, et puis voilà, tout ce qui l'entoure là, ce sont des Congolais. Bangonde va trahir Mboka yango moni, Hippolyte Kanambe a vendu 17 ans na pouvoir na Congo. Tout simplement. Si quand on sait ndengeni puto bimano qui passe n'habite ceux qui mbuta ndomba. Non, merci mingi Pati Label, merci Damotuna en tout cas. Oyebi problème na biso, surtout biso ba Congolais, tozie ba makambu sikoyo. Mais pas ya biso makesa, toyebi ke makambu oye banda kala. Hein? Toyebi ke air de poisson ekoleka, air de verser zoya, que na air de verser na débit nango. Donc ne mondanse ma komango nyon so ezoko se réaliser, ne mondanse ma lobango. Il n'y a rien de nouveau ndenga lobi, chaque chose a son temps. Donc on a kisiko et pas na biso o besoin ba occupation umeli, mais ezo umela te le 7 août déjà toujours bengana siko occupant, hein, toujours bengana bango. Donc ngonga nango e kokipo eza makambanza, parce qu'on dit toujours que Nemwanda Nsemi c'est un politicien teinté de spiritualité, baza DT, baza 3T dans RDC wana, donc baza moko. Donc les Kabunyo c'est Zaganatan nango ermo bonyo kami bozo bunda kuna bozo omonike partout wana boleki bozaki na bande kuna biso oyoke bazo sala politique ya soloté. Bon Nemwanda Nsemi en tant que politicien teinté de spiritualité asa visionnaire abi ke nangonga oyo makambo ko leka nangonga oyo makambo ko ya de tango e kokisi koyo ke abimisi face na ye azo ibisabino ke non participer ya congolais eleki. Le passe en obeto nyo kwa mitro alors ngai na ye na zo ibisabino bande kunanga ba congolais tozala bomoko pomboko ezala ko occuper banda kala kaka yete toza occupé par bindere pendant depuis 1482. Donc ba imposteur donc ba profiter kaka ba occasion pour ba sakana na biso. Alors le moment est là maintenant, on n'a pas peur et mon ancien vous l'a dit que il est temps le 7 août biso nyos tous à la simanaye. Azo sengango donc azo répétango parce qu'Azasir c'est un visionnaire, il y a quelque chose qui travaille, il y a des mondes invisibles qui travaillent, il y a le monde visible qui travaille et il vous dit ce qu'il vous faut pour Congolais azo conscience wana a tellement pour tout ça ba religieux, tout ça ba politicien donc nyos za nakati. Pour pas biso nyos qui ndeka ensemble to kabula ngote parce que nano to mona tembo kamoko ba libérer que ba grand prêtre basate hein donc ça situation ngonga ekoki to lobete a lobete non le 7 août congolais tellement pour to bengana ba imposteur ba elibiso na mboka na biso. OK matondo mingi le 7 août 2017 vraiment Congolais nyonso à côté les mois pour abengana munguna katina mboka na biso tolandi général Matuza ya bundu dia Congo tolandi ye asili koloba ke batu babima libanda masase ko zabangote est-ce que eko simba to eko simba tele seti wana masasi bakobeta. C'est vrai que Kabila a mesani déjà kobeta masasi soki batu babimi to monaki yango ba opposant basali tout babimi sa batu bazo kota bazo bima kasi ezo simba kakate mais à tout oyo vraiment eza sur les seti wana vraiment eko simba Pati merci mingi matondo la sepela mutuna na répéter les sous aza politicien teinté de spiritualité un visionnaire. Donc cela veut dire que nyons o azoloba aza sir nango. Et puis bon moni ba démonstration hein. Il y a des démonstrations et l'équipe kuna na palais royal et je crois ndenge ba kendere ki kuna ezapo mutute abika na lupango wana. C'était pour vraiment écraser tout ça et même détruire tous les palais royaux. C'était ça l'objectif. Donc on a ba témoignage ba royal la biso bango ba koloba po o le kuna donc tunga ko mona vivanté.
Zalaki bongo parce que ba gaz ba tchaki wana ba lacrymogène wana ba bombe ba grenade ba tout était empoisonné. Tout était empoisonné et pendant 2 semaines et demie bakati courant bakati mai il y avait toute génération ya population bana ya des ans ba maman bazaki na zemi ba papa ba jeune bazaki na kati kuna. Imaginez-vous plus de 250 personnes à Palais Royal et puis ba résister. O azeb sabino que les recettes ou botelema vous en a suscité parce que nous sommes déjà préparés sur le spirituel. Ça veut dire que c'est un monde, il y a aussi un monde en appui na action au mener. Donc cela veut dire que tout ça souci dans côté bande ko biso bobangate za nango masolo mike donc voilà kutu bobangate tellement ko yibate soko yibinde ma trop quoi tellement ko yibate to biso nyo selongo soulèvement populaire ya sengi yango wana. Donc bozana bobangi zalate biso ba makesa biso tout ça ba makesa matondo mingi tomoni pe nani kombo na ye nanga o atali makambo etali ba election atali makambo ya seni bon ye sikoyo auti koloba na France ayaki visite na libanda ya mboka asili koloba ete ba election kozala te. L'élection aux alatés, mais bandeko mingi, bazalaki un espoir était bakosala élection le 31 décembre 2017 aux élections aux ala Kabila première fois que ndeka na la élection batu mingi bati espoir na élection kasi yemoko alobi on clairement que élection aux alatés likamwa pene mona semi pa betela ngo société na vidéo na yewa asili kosala sima asili kosala sikoyo message nini bokopesa na peuple congolais o batiaki espoir na élection. Matondo mingi lisusu parti nazo regretter parce que congolais nanga alobi bandimi ke élection ko zalate mais ne mwanda sema alobango kala que élection wana c'est le temps perdu bolek satante ne mwanda sema alobango na ba dépliant na ye abimsaka na journal congolais to bimisango banda kala ke élection ko zalate biso to yebi baba kesa tu ba yebi ke élection ko zalate nangote biso za ko kamote ke nanga ye biso to yebi da ba manigance wana tout ça bazo sala tout ça nyos ba sala nkaka loba bien kaka ne mwanda sema loba ete élection c'est difficile to que na ba élection comme ça sans identification sans recensement et sans fichier électoral crédible. Donc c'était impossible, c'était clair la mise au Congolais. Mboka neza munene butokotsa bato belé na mboka wana. Ba étranger bebo boyebi kutu oyo azala kadani. Bo sala élection, ça fait ça exact identification oyo nani boyebi kutu voisin bo vendre na été. Voisin o aza pemi na kini wana ekoma bo solo la kate boyebi te abimaka na tongo azongi na pokwa. Donc identification exacte pour ça l'élection nini biso yeba ki élection ko donc ça nango surprise te pana biso donc nanga a affirmer kaka loba tu vois un spirituel quand il voit loin donc mutu moko te ya ko longla makambo wana donc cela veut dire que c'est tout ce que kaka a prédit et ce qu'il a dit c'est ça va prophétie au nous loba yango na ka izoko se réaliser donc ça nango surprise te pana biso donc bede maïba ke masolo wana ça nango te rien et ko ça nango te. Voilà quoi. Ok, le 7 août, oyo bato sengeli faut babima libanda, batele ba bengana ba Rwanda babima. Mais tozo mona ne mona se maza ko bunda kaka yemoko. Bato mususu ba auto tali to moni neti ba opposant. Oyo bazana kati na Congo, ba parti auto yebi ya minene neti ba IDPS ba MLC ba parti wana. Baza ko tiema bokote. To mona ki ndenge bakanga ki ne mona se ne makala, ba memi ne mona se ne makala. Bakangaki d'abord na ndako na ye na plus de 250 membres na ye bakataki électricité bakati mai mais tout moni ata opposant mon côté ayaki na aide na ye. Est-ce que relation nini oyo BDM ezanango na ba opposant mususu mbuta ndo? Bon, je crois que ne mwanantie mazara clair na makamuna ya lobaka a dénoncé l'opposition à Congo. Batebele va comprendre que na Congo, nous avons des Congolais qui ont choisi de trahir leur pays. Il y a des Congolais qui travaillent pour les comptes des Occidentaux.
puis, ils ont travaillé dans l'agenda. Il y a des Européens, il y a des Belges, il y a des Français, il y a des Américains, il y a des Anglais, il y a des Congolais comme cela. Donc, très bien que Nemwanantem, c'est un vrai nationaliste. Tout ce qu'il veut pour les Bakongo, il le veut aussi pour toutes les tribus du Congo. Mais seulement, à Rosapoui, il y a des politiciens, on a été, tout simplement parce que les politiciens, on a basé au service, il y a des Européens, basé au service, il y a des Américains. Il y a des Américains qui vont interdire, non, n'approchez pas ces messieurs-là. Oui, c'est on a approcher. Parce que les Molantiers, mais à libre, Bomoni a dénoncé imposture là-bas. Mais, quel est cet opposant? Oyo a quoi que ça makamon de Molantier m'a ça dénoncé imposture. Azate. Alors que bayebi yango bango nyonso que Kabila c'est un Rwandais. Mais bazana courage à koloba yango te parce que bazana interdiction à koloba yango. C'est ça. Bazana interdiction à koloba yango ba mettre na bango parce que ba mettre na bango balingi que balingi te ba congolais ba se soulever pour ba récupérer pouvoir na bango. Balingi balongola Hippolyte Kanambe pour que va remplacer quelqu'un d'autre ou va continuer dans le même système. C'est ça le combiné de balingi. Yango bazo interdire na ba opposants congolais va prononcer mot wana va dénoncer occupation ya Congo. Bazo interdire bango. Yango moni batwana ba ko soutenir discours à Nemwanatemite. Et pourtant, il y a très bien que quand on est Rwandais, on a poto, les Congolais savent tout le temps que Moutouana à la tête du pays, c'est un étranger. Et puis, oui, mais talakaka. C'est ce qu'ils disent. Talakaka. Nous sommes là-bas, tout ça. Tous en insécurité, tout ça. C'est ça. Alors, puisque vous avez peur, alors, mais mettez-vous derrière la personne qui n'a pas peur. Mettez-vous derrière de mon antenne. Parce que Bino Bozobanga. Mais lui, au moins, il a ses pouvoirs spirituels. À quelque chose. Alors, mettez-vous derrière lui. Hein? Pour tout remettre fin à l'occupation à Congo. Donc, c'est ça les problèmes. Il y a opposants congolais. Il y a des opposants qui travaillent pour les Occidentaux. Il y a un adhérer à un discours. Il y a mon antenne. Moutamutu Tshisekedi aloba yango bien, aloba na bisengimana que c'est lui qui vous envoie là, c'est un Rwandais. Il va bientôt rentrer chez lui. Donc, militants UDPS bayebi que le pays est occupé. Mais, bakozala peut-être désorienté na leader politique na bango tout ça bako meka essayer un peu ko calmer bango. Parce que bon, il y a des accords, tout ça qu'on doit respecter. Nous attendons que Kabila respecte les accords, tout ça. Mais population, le fait que Ayebi, que le pays est occupé, bah on s'est soulevé. Bah on s'est soulevé sur le mouvement et bandit. Bah on s'est soulevé parce que en ce moment-là, bah leader politique, on va contrôler les militants à Bangote. Les militants à Bangote vont bima d'eux-mêmes. Parce que bah on a un mouvement et salami, et ça pour la libération à Congo. Eh bien bah on tika la tête, bah Barobima. Donc voilà, c'est ça le problème du Congo. C'est ça le problème. Parce que les politiciens et l'opposition, ça vraiment toujours déploré le comportement de Bango. Parce que il y a une très bien situation où ils ont traversé en ce moment dans Mbokawan. Il y a très bien. Mais certains ont peur, certains bazali déjà recrutés pour travailler pour les comptes des Occidentaux, tout ça, et ils ont l'interdiction de les dénoncer. C'est ça le problème. Donc voilà. Ok, message ni pesa na ba opposant wana tant que bango baza ko croire na élection na démocratie na respect ya constitution pe baza ko croire na nyoso to wana usana makati na Congo. Message ni ko pesa na bango. Bon, déjà ils savent que Hippolyte Kanambe c'est un Rwandais, c'est un occupant. Et un occupant, on n'attend pas d'un occupant de respecter les accords. Les Français ont été occupés par les Allemands. Ils n'ont pas attendu que Hitler puisse respecter un quelconque accord. Non.
ils l'ont chassé. On chasse l'occupant. Mais on n'attend pas d'un occupant de respecter les accords. C'est ça le problème. Occupant, Borozela été à respecter les accords. Non, le problème à Congo, c'est le respect ou le non-respect des accords. Non, le problème à Congo, c'est l'occupation. Un occupant, on les chasse. Voilà, c'est tout. Voilà. Ok, tozongeli na sujet na biso ya le 7 août 2017 vraiment batu il faut babima libanda soki batu babimi na libanda ba bengani ba Rwandais peuple congolais bimi bengani ba Rwandais alors c'est que ne mona sembi mutu akoza bokonzi poto moni azo pesa ba discours na aza sir ke eloko moko koleka pour ayebisi biso ke après soki ba Rwandais batosi soki ba Rwandais batosi maloba na yenga uti ko ba Rwandais fa bazonga avant les 7 soki bazongi avant les 7 wana akosala ma visite moko ya esengo mingi oui na kati na Rwanda c'est-à-dire azo lakisa biso ete yende après occupation ndako za makambo maboko. Bon, RDC eza biso nyonso toko solo la biso entre biso ba Congolais otoye bandengeni toko diriger mboka na biso après avoir chassé les occupants. Mais mon antemi a se proclamé président, mais vous devez reconnaître que ce qui Moutasali Moussala, on doit le récompenser. Ce qui Moutasali Moussala va récompenser et pour que Moutoumora Sali Moussala te bozi ki bokondi bopesi et non. Mais mon antemi m'a très bien. Aza gentil et il a les soucis de toutes les communautés de la RDC. Même s'il devenait président, et aux Alamabete, puisqu'il va servir tout le monde, il va partager le pouvoir avec tout le monde, avec toutes les communautés de la RDC. Ça, c'est notre façon de voir les choses. Que le pouvoir doit être partagé avec toutes les communautés de la RDC. Communauté Nyonso, faut se sentir représenté, voire même à niveau de la présidence, à niveau du parlement, à niveau du gouvernement. Le parlement, ça dit les deux chambres, et puis gouvernement, tout ça. Donc, et puis à niveau même de l'armée. Tout le monde va représenter, et bien voilà, tout le monde est d'accord, et bien tout ça bien en Bokawana. Ça, c'est notre façon de voir les choses. Et ça, c'est que, tu as une dictature, non. Bispon a biso pouvoir fait ça la partager dans tous les Congolais. Va se sentir représenté dans toutes les institutions du pays. Donc, comme président, non? Non, il va nous chasser, non, mais s'il devient président aujourd'hui, mais il va nous chasser, tout ça. Non, 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 non. Mais oui, mais Batuming peut pas le tribalisme. Asa tribaliste, yango eloko peut pas bangela. Non, 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 c'est-à-dire, d'abord, il faut comprendre, RDC wana, ils ont composé dans la tribu. Et puis, il faut renvoyer la constitution du 1er août 1964. Constitution à Loulabour. Constitution lobby, pour être congolais, vous devez faire partie d'une tribu qui se trouve à l'intérieur de ces 2 345 000 km². Donc avant d'être congolais, vous devez être membre d'une tribu. Donc, puisque vous êtes membre d'une tribu qui se trouve à l'intérieur de ces 2 345 000 km², vous devenez congolais. Et après, maintenant, au non, il ne faut pas qu'on parle sur tribu. Est-ce que... Non, mais c'est paradoxal quand même. C'est vouloir une chose et son contraire. Pour nous, les Congolais, il faut être membre de la tribu Congo. Bon, nous sommes membre de la tribu et vous m'empêchez de la tribu. C'est quoi ça? Alors, ce total bien, les Congolais, ils comprendre justement, ou bien. Non, mais justement, ils comprendre ils comprendre tribalisme eza mabete parce que yaya mungala moko te akoki kobota mwana na ye apesi ye kombo
ya ba Congo azate mutu Kivu moko ta kobota mwana ye les deux Kivusiens l'homme et la femme va se marier et ba boti mwana na bango mibale baza ba Kivusien et ba zui mwana wa pese ko mwa bangala ça n'existe pas donc tribalisme et bandit déjà wana donc eza mabete ko linga tribu na yo parce que pour développer le Congo il faut qu'on ait un nationaliste dans toutes les provinces du Congo. Les nationalistes, on va que construire Bamboka wana pour permettre à la population autochtone de la fixer sur place. C'est ça. Mais abandonner la province nabino d'origine, à Kinshasa, mais à Kinshasa, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Bisso Lelo avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui va zuiler la province de l'Équateur. Mais Zamba, tout ça, c'est un gros village. C'est comme ça. C'est un gros village d'Équateur aujourd'hui. Mais ce qui va nous allons les construire, nous allons l'organiser. Et à l'Équateur, il y a 11 millions d'habitants là-bas. 11 millions, c'est la population de la Belgique. Et vous voyez comment la Belgique tourne ici. Comment la Belgique fonctionne. Ils ont 3 sociétés de transport en commun en Belgique et en pleine expansion et qui engagent tous les ans. Donc avec 11 millions d'habitants au bazar en Équateur, mais c'est une ressource humaine très importante. Et avec toutes les richesses qu'ils ont là-bas, en Belgique, bazar a 11 millions d'habitants, mais les Belges n'ont rien. Mais Bangala, 11 millions d'habitants, avec toutes les richesses du monde là-bas, mais ce qui va pécibiso mabele wana transformer en paradis. Et bah tu vas quitter Kinshasa, comment ça s'appelle la ville province là-bas, Mbandaka. Bah tu vas quitter Kinshasa, na Mbandaka. Donc le pays on les construit. Bah construire Zagayango, Zamba va transformer en ville et bah tu vas kimi Kinshasa, bah yepé kovanda na Mbandaka. Donc et le quoi est possible que ceux qui Bangala a eu conscience, il dit que non, nous sommes en RDC, d'accord, c'est un pays uni, mais Mboka Nabiso Liboso, c'est l'Équateur. Ceux qui ont eu conscience, eh bien, il y a l'Équateur, et ceux qui ont eu l'Équateur, Kassayen va tongi Kassai, Kivoussé va tongi Kivu, Katangé va tongi Katanga, les gens du Bandundu, comment ils s'appellent encore les Batétés là aussi, ils ont leur province aujourd'hui. Batétés là, Batongi Mboka na Bango, les Bakongo du Bandundu, les Bakongo du Congo central, Batongi Mboka na Bango. Eh bien, voilà que la RDC vous allez développer. Mais ceux qui Batunion sont mis sur la Bango, ils ont braqué na Kinshasa, abandonné toutes les provinces là-bas du Congo. Eh bien, ils vont sous-développer. Et Mboka quoi avancer. Donc voilà une logique que on peut être ensemble, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais tous au moins des nationalistes dans toutes les provinces du Congo, oyo, ils ont un souci à construire la province. Et ça là que la population autochtone va la fixer sur place. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. En Équateur, il y a tout là-bas. Il y a les bois, nous voyons les bois de l'Équateur qui enrichit les Européens ici. Est-ce que Bangala va décider de bois pour que apporter richesse? C'est ça le problème. Donc, il y a un problème dans la communauté. D'ailleurs, le chef saint de l'Afrique centrale. Donc, il y a un souci, il y a des Africains, il y a un centre. Donc, voilà, et tout ce qu'il veut pour les Bakongo, je le répète encore, il le veut aussi pour toutes les communautés de la RDC. Donc, voilà. Ok, matondo mingi vraiment namoni toza ko kende na suka ya maso na biso po mituna nyonso na zaki nango vraiment esili tokobeta na kopesa mbuta ndombasi maloba pona ko talisa biso le 7 août vraiment pona mona mukuse poto beti ngo déjà bon le 7 août okotalisa peuple congolais nini pe na yokaki marche moko ezali na kati na Belgique le 5 au talisa bande voilà kolanda biso na lomba. Merci Yaya. Toujours pour revenir na oyo Mbutandomba lobby dans avant que le Camboya 7 août dans une minute. Nous toyé baka que Congo RDC
c'est un pays multinational. Donc cela veut dire que mon slogan abisso, c'est l'unité dans la diversité. Donc cela veut dire que tout ça moko, mais cela ne veut pas dire que ceux qui n'ont na Lubumbashi, ceux qui n'ont le Congo, que nous sommes obligés de Swahili. Donc nous sommes libres partout dans la RDC. Na ko luba langue on a lingi pour na 470 dialectes ndenge ba luba dialecte pour biso dialecte ezalaka mais normalement tu as 4 langues nationales donc c'est difficile de luba na biso que non c'est bazaba tribal parce que on est ça faux débat, c'est un faux débat, ça n'a pas de sens. Tu vas en Belgique biso tu es en Hollande wa bato nord kuna ba bosana bazana ba dialecte bango même ba vivre ensemble so que na sud kuna bazana ba dialecte na bango, mais donc cela ne veut pas dire que baza unité. Donc cela veut dire que biso tout ça c'est l'unité qui compte, mais c'est dans la diversité. Donc on a ko bosana culture na ngaité parce que RDC c'est composé de beaucoup de cultures. Biso tout ça ba matriarcat na Congo central, tout ça ba matriarcat, mais so que na Équateur na Kasai baza ba patriarcat. Donc cela veut dire que c'est un pays multinational. Il ne faut pas confondre des choses. Il ne faut pas que tu aies un débat au Yabana Miké, tu colles quand même. Tout ça dans le 21e siècle, on ne va pas toujours revenir dans Makambo Oyakala. Oyakala. Même pas mettre Jésus, je crois, disciples, les 15 disciples, Bazala qui a tribu, mais il y a 12 tribus. Les 12 disciples, il y a. Donc il n'y a pas de tribaliste. Et ça m'a solo, et ça m'a faux débat. C'est la même chose que en Belgique, les Flamands, ils ont les lairs. Au Tchad, Flamand, au Tchad, Wallon, tu as dirigeant envers, c'est ça la caté. Au Tchad, Flamand, tu as gagné la mons, c'est ça la caté. Mais Baza Moko, le royaume de Belgique, mais a composé de trois dans le peuple. Donc c'est comme ça on les respecte, bazo marche bien. Donc yango biso slogan na biso unité dans la diversité. Et pembo ka on a to tongango. Le 7 août to lobi boye. Le 7 août eza date oyo nkaka pesi. Eza date oyo nkaka pesi ne mwanda nsemi longia Congo ne makanda la enseignant des prêtres et des politiciens. Ngoya mbakala ne mavwemba nkosi. Il y a ça sira o azoloba parce que na éviter ba démonstration ni bo monité parti na éviter tout ba kuna kine na libanda tu zo mona ngo live ba kina prison yebika kama solo kuna ba luki mutu aza kutute donc eza ba solo ba sali ba makamu na bango ba zo sala tout ba tenter ne moi dans 5 fois ba bomai na prison makala 5 fois sans compter o ya kala kala wana mais alobi ngo 5 fois donc o bomona ki wana ya suka wana zaki na ngo théâtre. Donc, ils allaient quand même ba météo de Sili. Non, maintenant, en tout cas, cherchons un autre moyen pour un peu éliminer ces gars. Parce que les blocs de théâtre, les blocs de Mickey. Pas maître, tu as grand maître. Les blocs de Mickey, ils allaient rater dans Boka. Il y a un autre lobby congolais. Vraiment, botika makambiwana o ngana za mutu ya MLC, ngana za mutu ya IDPS, ngana za mutu ya BDM. Mais les 7, c'est pour les vrais Congolais, les Congolais d'origine. Auto libéré mboka na biso to vanda na kimia soki baké to vandi kitoko dialogue to tongi mboka na biso poto zo bunda na kabila to zo bunda da ba impérialiste na monde mobimba Congo wana RDC oyebi yango eza ba solo kuja ko bomba te to bunda na monde mobimba ba petit wana ba imposteur eza ba télécom ba zo téléguider bango mais to zo bunda na communauté internationale. Donc Congolais photo za la bomoko soki to yebi yango lelo que ne mwanda sembo zo pese raison lelo que asa tribaliste te asa vraiment un national. Donc, alingi vraiment Congolais azala bien. Voilà où n'est-ce pas. Le 7 août, bozanga te bandeko na ngai, bandeko na biso na diaspora, bobenga bandeko na bino. Biso to sala yango déjà to sala yango to ye Hollande talaka. To ye ko kutana a et pa ya na SGA et pa ya mama Astrid Manila. Donc zo mona ngo ke danze to zo tambula to sala bino pe na Congo, bandeko na biso diaspora, ba compatriote, bobenga bandeko na biso bazana mboka. Po bango bazo souffrir. Dollar yebie kobi combien? Dollar est comme 1600. Ce que si je ne me trompe pas, je crois que c'est 1600. Donc, tu te recommandes à la fin du mois, tu recommandes à 2000. Biso to kembate, pour biso ka petole sa bango. Biso ka petole sa bango diaspora to kemba. Biso ka tole sa bango. Donc bango il faut pas telema. Pour ce que biso to kangi ba buto avec za la mawa trop na bango. Donc il faut pas telema, pas to benga bandeko na biso bazala conscient. Maintenant il faut libérer le pays parce que ça va blague te. To nyo kami petro. To nyo kami trop le 7 août bandeko na biso bazala libanda bobanga te. Koyibate calme kitoko botambola soulèvement populaire yango wana. Donc voilà on a ko loba na yebite soki mbuta ko bakisa wa
Matondo. Ok, Matondo nakozonga mwasi mandambu bolimbisi nazongi mwasi mandambu po mbuta uti koloba likambo ya prison awa tozomona après évasion ya makala ba prison nyonso bakomi kosala bakomi kobimisa bato bakomi kokimisa bato to uti sisu komona mikolo o c'est-à-dire nakine komi kaka likambo ya kobuka ba prison ya ba parquet, c'est-à-dire surtout bato tsango na sima ya ne mona semia bato bato balati basinga ya rouge muto basali yango est-ce que eza ya solo ou bien o ya ne mona semia suko ki déjà na prison makala Matondo yaya c'est pour vous dire que ce n'est pas vrai eza ba kesa te bazo salango d'ailleurs na Congo ba comprendre j'ai que ça ba théâtre bazo sala tu vois quand on a un politicien quand tu as une classe politique trop faible au moins à niveau de commis ba politicien Congo. Il y a RDC. Donc quand on est trop faible, on est médiocre, on le dit toujours, qu'on n'a pas une classe politique au Congo. Tout ça n'a pas politicité. Parce que tout a clair. On ne pouvait pas arriver là, jusque-là, aller faire des mascarades, des prisons. Ce qu'on a béni, on a béni. Ils ont béni. Bamakesa te bakena beni quand même. Eza ne mondatse mutatine babakesa bokena beni. Bokena na Kasangulu, bokena na bokena commune. Eza ne mondatse bisote. Ça ne m'ont pas mis déjà ba congolais ba ko sabisote to komi ba bolole trop ça c'est vraiment c'est trop bas to komi trop bas to raisonner na angle wana et ça ba manigance moko oyo zomona ke donc bazo jouer kaka na esprit ya ba congolais donc bon di makambo wana déjà bisote zo sala makambo wana pour ça bango moko le pouvoir en place azo organiser ba jeune aye wana ba théâtre na ye mais Kalater laisser toujours finir avec toutes ces bêtises. Matondo mingi mbuta ndombe pona kosukisa okubakisa nini na maluba ya mbuta sikolo. Oui, ben ndenge mbuta lobby donc c'est comme ça les ba mouvement ndenge salami bomoni bino moko bo weko tsango te sur les dos de ne monantemi et ça moment ekoki pour que makamyo ceci là yako bozomo la babilo nyonso wana ezo salama tout ça donc moment ekoki donc on doit libérer ce pays-là. Parce que il y a des fausses communes partout là. Il y a des morts partout. On tue les Congolais tous les jours. Là. Tous les jours, on tue les Congolais. Eh bien, on doit mettre fin à ça. Ça fait 17 ans maintenant que ça dure. 17 ans là. Il y a des fausses communes partout là. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout ça. On doit mettre fin à ça. C'est une honte pour nous les Congolais. Pas nos frères africains. Pas nos frères africains. Nous on a vu sur africains et Rwandais aussi. Et une tribu comme ça, un petit groupe de Tutsi rwandais, va coloniser tout un pays comme le Congo. Mais c'est très grave ça. C'est très grave. Donc, il faut tout mettre fin à yango. C'est pourquoi Nemonate Mabengi ba Congolais, tout s'est soulevé le 7 août 2017. C'est-à-dire dans quelques jours ici. Tout s'est soulevé pour que tout mettre fin à l'occupation rwandaise dans le Congo. Ça suffit, Ibimbongo à Congo, tout ça. Et puis, nos enfants sont dans les rues de Kinshasa maintenant. Nos enfants n'étudient pas, ils sont dans les rues, tout ça. Tout l'argent du Congo part au Rwanda. Donc ça, on ne peut plus l'accepter. Donc on doit mettre fin à ça. Le 7 août, Bandekonyo Soba Bima, Poto Bengana Rwandais. Et le 5 août, c'est-à-dire le samedi, le 5 août, nous avons une marche en Belgique, à Bruxelles, puisque nous sommes en Hollande ici. Donc, nous avons la marche en Belgique, à Bruxelles, le 5 août 2017, pour nous soutenir nos frères là-bas, où on s'est soulevé le 7 août de cette année. Donc, marche on les a soutien. Alors, tout ça l'appelle à tous les Congolais, pour que tu mettre fin, enfin, tu soutenir Bandeko, pour se soulever. Parce que tu as lancé déjà signal très fort, hein, pour ce j'espère, hein, pour recevoir l'image, et les mêmes jours, l'image, on fait la publier. Et ça la mise en ligne pour que, et comme la Bandeko, ça va comprendre que il y a déjà un mouvement en Europe là-bas, et il faut prendre relais. Bango na Kinshasa pour ne pas prendre relais pour remettre fin à l'occupation rwandaise. Donc il est temps, chaque chose a son temps. Rwandais dominer sur les Congolais 17 ans maintenant
eh bien, to mettre fin à yango une fois pour toutes, et puis c'est tout. Biso moko tokotikala, c'est notre pays. Nous sommes tous des Congolais. Toko résoudre des problèmes. Il y a trop de problèmes au Congo, tout ça, toko résoudre yango. Mais Congo, ils ont biso nyonso, botik la biso charge wanate. C'est pourquoi nous faisons appel à tous les Congolais, Bahia, qu'on se joindre na biso pour que to bengana ba occupant ou ba occuper mboka. Donc biso les 5 déjà to lancé signal moko très fort en Europe. Et au Bandawafi? Non, to banana matonge, ça dit na porte de Namur. To banana 13h na porte de Namur et to kende jusque na Schuman devant les institutions européennes. Tokokende kuna pona kolakisa bango que non, ba Congolais ba komi mature, baza maintenant capable de résoudre le problème na bango moko, ba mettre fin na occupation o eza na mboka na bango. 17 na porte de Namur. Donc voilà, marche Zali le 5 août 2017, boya et belé pour que toko marché to laksa mécontentement na biso et puis détermination. Il y a qu'on doit remettre fin à l'occupation rwandaise. Donc voilà tout ce que je peux dire. Voilà. Ok, matondo mingi na moni vraiment to komi na suka ya masolo na biso na ebite bozana likambo ko bakisate on a tourné koki nango ou bien je crois nanga ko bakisate kamoko les 7 biso pe les 7 awa tokozala en communion na bande ko na biso na RDC. Donc cela veut dire que le lundi wana 7 août biso to kuta la suto za bane Congo ba organiser sitting moko boye o bazobenga bande ko na biso nyonso ya diaspora bazala wana pe lundi pour tozala en communion. Parce que le combat n'est pas seulement physique, mais dans l'esprit, nous participons. Donc, le jour, on a le lundi, les 7 nakin, mais les 7 PA, on a moi sitting, on a la porte de Namir, on a côté, on a biso, on a et on brandir ba pancarte nabiso, et puis on a en communion, on a biso spirituellement. Voilà, on a un pour les 5 de Bazangate. Matondo mingi na ndenge bosili ko pesanga ita ya koyamba bino ya kosona na bino vraiment na moni boza kozonga na bino na Belgique nzela malamu tokonkuta na mbala ya sima les 7 ouais les 5 les 5 na Bruxelles na Rosalawona ouais ça ya la biso ya mibiso wana boutique na ye talakaka donc j'espère que jour na kokanga magasin pour ça pour na kokanga magasin bon dimango que magasin kangami le meya ekotaka awa le meya par jour combien mais ce qu'il y a kangi bon tika tika baje. Merci mon. Ok matondo mingi. Pona ngai na ko pesa merci na mbuta na biso longi en Congo ndemwanda nsemi na Congo Dieto oya sili ko sala numéro 3069 abosani ngai te atangi kombola nga na bande ko mususu na kati puna kotanga kombola bango te mais bango moko si ba mimonaki na kati Congo Dieto wana matondo mingi vraiment papa na biso ndemwanda nsemi toza ensemble biso tozali kobunda toza toujours simana yo tokoki kotika yo ata mokolo moko te po onso tozosala eza pona biso nyonso bana ya Congo matondo mingi lisusu Wakanda boki yango Kanambe azalaka yuma suka akopakata mikolo tosakanaki na makambo ya mboka Congo ekoki tofongoli miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpona kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya Lumumba ya Kasavubu Congo ya Kimbangu ya mwana Ntemi Congo ya Chebe ya Amatungulu Congo ya Goliate ya Black Lumbele Congo ndemboka lobi tokosi polango Congo atandele lobi tokozongelango yeah Mama Sea Maya Odombo Madera Coco Mombele Black Ifis Evala artiste engagé Magali Lomama Guillaume Bitini
mikolo tosakanaki na makambo ya mboka Kongo ekoki tofongoli miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpona kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya Lumumba ya Kasavubu Kongo ya Kimbangu ya mwana Ntemi Kongo ya Chebe ya Amatungulu Kongo ya Goliate ya Black Kumbele Kongo nde mboka lobi tokosi kolango Kongo atandele lobi tokozongelango Rasta Kongo olinga te okotelema bisika nyonso zali lobelaka mboka na yo tolinga élection te po toza nokipasi le 7 août 2017 biso nyonso libanda kobangela kote telemela bato na yo eloba Bob Marley stand up for your right along they gonna kill our brothers why you stand outside and they look telema bakoboma bakoviole bakoyiba bakosala nyonso balingi na mboka na yo put your lies up bazakoboma biso tongo midi na pokwa bakoboma ba innocent basipe na bana ata mawate bakosa biso rebellion tokande génocide ezakosalema bafausse commune bisika nyonso koloba te na bakongo na Kasai bazakoboma biso na Kinshasa na Kivu bazakoboma biso na Équateur et na Bandundu bazakoboma biso balibérateur décideur bande ba génocidaire bakoboma biso bakoviole biso mwana Kongo vandinier ozakozela nani alobelaka mboka na yo mikolo tosakanaki na makambo ya mboka Kongo ekoki tofongoli miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpona kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya Lumumba ya Kasavubu Kongo ya Kimbangu ya mwana Ntemi Kongo ya Chebe ya Amatungulu Kongo ya Goliate ya Black Kumbele Kongo nde mboka lobi tokosi kolango Kongo atandele lobi tokozongelango Rasta Kongo Nyama bandoki ya Kongo bafungoleli biso miso bakotisi tribalisme na kati na biso bakotisi separatisme na kati na biso bakotisi lokoso mbongo na kati na biso balingi mwana Kongo alobelela Kongo te bisika nyonso toza bakotinda ba espion se bandeko na biso bakotaka biso kasi tokobanga te kufa mpona Kongo tokokufa mpona Kongo tokokufa mpona Kongo tokokufa mpona Kongo